Mwana biso oya komela hamela na ye oya kolangwa alangwa na ye oya kosi asimba na ye awa ale ye kuna ale tududu hadu sema toboyi makambo ya brutalité tolingi makambo ya doucement non que musique ya doucement na ngala cameraman na ngai et fait ba mercredi to wuta ki ko ka kriwana et pas moi la mwasi morobo zaba jena ye abebi sa relation ye zaba jena ye aboma mabala batu tikana tuna motuna moto ya mama na bana ale moto akumbaka yo ye Khaite ozala pe na ba préféré na kati ya musique à part na kati ya groupe na vie obligé na solo ana clips mo so très bien moto nanga to solo ana bien l'homme a fimbu to solo ana très bien à part ambulance wa boka pa Watanabe to zalene ko to lobi na même émission ba to mi s'appelle générique na bango a bossé peu bien to travailler to solo ana très bien to solo ana tango fort na peso exemple mo quoi tango fort babi aza déjà na invité so ya ko tanga kombo na émission ninga na lobi boye me babi pas de problème okoyoke loko to zuvena dans chaîne to kangi moto na lekolo o kendete vanda wana okoyoke loko donc bato tu ba vanda ba oyoke loko donc bato tu kaka tu moto bimazate vita imanat vita avec libé avec bien imania za imania fibonia za fibonien donc itelemeza bongo donc munam tagada kabandi na ye bongai image valable. Il y a les padres. Les padres fait rigoler. C'est moi l'animateur principal. C'est moi qui dirige l'animation. De Blaise créateur FIFA de l'animation. Donc il y a un monde. Nous avons défendre l'orchestre. Donc il faut les padres. Donc nous avons été pour le Mambabadou. Merci Moana. Tous en a été tous en orchestre. Moi il y a longwa na tigala. Ngalo sa boulot nga et sa boulot na ye. C'est comme si la carte orchestre a fait rigoler pour ça n'a péné si la té. Pour ça non. Merci. Pour ça y a bercé si la té. Bon, et on a fait ça la parfois manque ya sérieux na manque ya royer ba monde sur aux yeux dans lumière mon boy. Faut ba saisir opportunité faut ba saisir. Tout ça cause on avait moi mon pépé mon qui m'a yebi comme gérer té. Ai besoin ba discipline té. Pa mama na ki ni sur des chances bete loko Congo ba betu atana ba ba yoki atandam comme ça nzambe. Alors yo mo ce que faut voir conscience faut yebake alors ne ba yoki ngabo eloni na kosa la pona na garder. Donc on retrouve qui bakri na yo na kati ya maxi single ya Fabregas Maestro. C'est que ndeni. Olinga kolia ya kolia olela bilali yako yako la fula mu pepe maître Fabrice miyebe ya mama Solange miyebe wana tokolia wana moi respect tokolia ngona moi respect liango na moi respect Général Tumba ningi soma mukete. Non, il y a Général Tumba nga FIFA de l'animation, fédération de l'animation en même temps l'animateur principal, l'homme qui coordonne l'animation. Comme si bien moi fan ya faire rigoler vous êtes trop sûr nango qui est public. Wana na bisio Sarah Tala lubaka mukile baluka c'est comme likolo comme la c'est. Côté tout le monde a koyoke loko. Et pour jouer dans un orchestre c'était à répéter à wapi. Donc à un orchestre c'était à ça la carrière selon naie. À banina ko se produit yemo ko na noté au ba concert boité alors ngala ngezole lo ne wapi. Rossi News TV et l'émission ba news ya sika. Oui, to s'abonner massivement à Rossi TV. Kuna to mona ba théâtre, ba émission, ba elubu, musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement ba s'abonner kaka. O s'abonner, OK na notification. Kuna nde sika makambo elali bébé Rossi News TV. Nde makambo. Otaka linette na Rossi News TV pour na ko s'abonner.
Bonne fête de Noël à tous les fans de Ronsi News Télévision. Très heureuse de me retrouver encore de nouveau chez vous dans un nouveau numéro de l'émission Fort et Vert. Et c'est toujours avec moi la vôtre, Sarah Matoumona, autre Madu, Matoumona de vous, Marcelo de la presse. Joyeux Noël à la famille Kiambi, Nelson et Kiambi Bossamboka. Joyeux Noël à Nénette et Kiambi Tontine. Joyeux Noël à Tabita Kiambi en direct de Belgique, ma belle. Joyeux Noël à Sephora Kiambi, moi ça Pembe la cadeute. Joyeux Noël à Alvaro Cache Pleuil de moi. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à Monsieur les DG en direct de l'États-Unis. Joyeux Noël à Madame Ronsi Loufoansoni. Autrement dit, Mamani Mama. Joyeux Noël à mon caméraman Mirakin, papa na Pedro. Ma vie tout bien banaïme. Na bois qui n'a pas po. C'est pour la vie. Bien. Toujours pour ce qui concerne l'actualité musicale, vous voyez que faire rigolo sa maxi single nae le 18 décembre. Oyo et Zabongo Okoyoka et Loko. Oui, animateur principal, il y a Makasi à faire rigolo sans polémique. Blues créateur, le Koyambeli Binoye, tout me kako solo la mouké sur maxi single na bango Okoyoka et Loko parce que vous retrouvez peut voir na ekuna et ça li ba fan na ba lingarae bien Makasi. Comme je vous annoncé, je suis avec Blues créateur. FIFA, il y a animateur Nyonso, il y a Congo sans polémique. Pour l'oreille FIFA, moi, je ne pas bimi. Et puis, je suis que créateur de FIFA, il y a animateur tout sans polémique. Na fan affaire était mais attends, mission ça mon na mboka, talara, regarde-moi. N'enga bien. Blues créateur, bonjour. Bonjour Sarah. Joyeux Noël. Merci, merci. Joyeux Noël à toi aussi, talara. Tous à jour J-4, hein? Parce que date. Il y a un anniversaire. Il y a le 25 décembre. Donc le 25 décembre, donc tout ça, la semaine. Bon anniversaire d'avance. Merci Sarah. Et puis, ouais, ça va, santé très bien. Bon anniversaire. Non, je suis FIFA Morabimi. FIFA Morabimi. Ça va, exemple à suivre. Bon anniversaire. Ouais, les padres se comportaient très bien. À un niveau qui c'est ça. En plein studio, en pleine préparation. En pleine sortie, en single Nabiso, en pleine préparation, il y a Black Box et comme Harmonie. Donc il te a vraiment en cheval. Premier soin les sous en plein studio, en plein aérobimisa les sous. Tout aérobimisa bino pisa sika oh bon mona y affiche. Okoyoke loko, tozu bena dans chaîne to kangi moto na le kolo. O kendete vanda wana. Okoyoke loko donc bato tout ba vanda ba oyoke loko donc bato tout kaka tout beaucoup moto bimazate omote ba chepe pour faire donc il y a parti à 21h moto te libanda bato tout na ba parler donc chaîne na lokolo vanda yoke loko donc okoyoke loko yango neti ko bima pas trop de commentaires ya osalango donc on a poussé vraiment bato ba télécharger. Ils ont la plateforme à téléchargement. Tout bête n'est pas sengai biso. Biso ça là fan malingi. Donc tout ça n'a rien à voir na qui orchestre na biso. Rien à voir na caché na biso. Tout bête dit nouveau. Donc tout ça li nzela o orchestre tikala ko beta te. Donc tout ça là ko beta bongo te. Toujours risqué nango. Tala ba ida les padres tapara côté te. Tout beta boyto tout beti. Jusque là bandé bimi le 3e jour. Naibisio Sarah nakata pongi kaka 5h 6h nakoma kata pongi ka 5h 6h ba félicitations autres par-ci par-là ba encouragement ba félicitations monsieur Soubika ndeza ramonda ba mabanga o mususa bimaki mususa bimité azo se plaindre mususa se pela libanga ne bimi donc mais en général ba se pela na boulot vraiment na solo na poto partout omoni mambe utara mikili Moso bimisi loko na miki le simbi awe go simba do awa tellement to la mo retard bato mususu a évité qu'il faut télécharger mutu mususu faut télécharger mazana megate mutu mususu téléphone courir zalagité décharger mais na miki les avena un coup une flamme donc mutu toza tic tac ya monaka bazaka trop branché awa déjà lelo nde to la mo lelo lundi promotion bandi lelo na ba chaîne na biso tout. Donc les lots chaîne tout qui ça ba te da ko tika ba clip to en étape ya promotion siko ba chaîne tout ezuango neza ngelo ki bimisika e banesko le na télé les lots lundi ndesko bandi donc ba zo temps ba yo kango
vraiment on est satisfait donc on est satisfait avant ba fan ba satisfait on est satisfait makasi. Voilà, Blaise créateur FIFA et animateur Nyon Soya Congo sans complexe, sans polémique, n'endenga bien FIFA. So boy wana ndetali yo, kwa engagé ka yo meye aza FIFA. Blaise créateur n'habite comment pour ça qu'on se partager na kati studio, bo ça la black box, bo ça la première soin, bo ça qu'on se partager ndeni, c'est comme si vous êtes trop pris. Bon, normalement, les albums d'Ato Bandai Kala, on va raisonner tout bandé au Mikolo. N'est-ce black box, ça n'est que ça t'a 5 ans. Bana préparation donc tout de suite on a enregistré makala après avoir dans une étape kaya ba clip bino moso monika na ba page na même na Facebook au monde ba photo ndenge na donc ça ba plein so ka keka pour tournage donc côté on a bato ba imbaki na ye ba surprise à danger wana côté za nango et zo déranger biso vraiment tes amusala na biso donc to musala na biso à part wana côté sous premier soin comme dynastique donc toujours bosser Sarah, toujours bosser et ils ont vraiment problème au moins que malgré tout bosser des albums mais la semaine mon qu'on a une semaine aussi si et au quoi loco tout bêta quand tout seul clip ba mixer et bimi donc date bosser nyango ba fan ba consommer na minute total la score ba album na biso en plein studio pour tous en plein studio donc ils ont dérangé bisoté donc to ibinde to kabola black box za plus mingi libanda place mingi les pas dans travailler mingi na ba en collaboration na ba producteur na ye na ba artiste ou na ba engagement na bango et puis ba clip lango mingi c'est la magali banda de plus mingi a wezande premier soin donc ils ont dérangé bisoté. Voilà, Blaise créateur ba fan na yo ba on a reçu News Télévision ba yo kayo ngal ngami ozong sa biso depuis vous allez pas voir ma pour ba créer wana yango lelo esala Blaise créateur lelo akoma sous FIFA na pemi na faire rigolo wana esala nga ba yebi ba bonioma ba yebi ba seke bien na minute Sarah toujours bela okoyo keloko par hasard oui par hasard na ko comprendre pour ba bazoka bonioma moninga na mobali na yo bon ba yebi déjà Blaise créateur et bazoka ba mabolongo iye na mabolongo oui ba yebi déjà Blaise créateur mais na minute yo toujours beta masolo ya les padres Sarah yo yebi na minute yo okoyo keloko eti ko bima comme osengi par hasard eza au plus na biso avant dernier to bimisaki eza lokwa ba nini surtout neti ba olingaka kolia ya kolia olela bilali yako yago la fula mupepe maître Fabrice miyebe ya mama Solange miyebe wana tokolia ngona moi respect tokoliango na moi respect liango na moi respect wana za babiloko te ko bima je n'ai pas besoin de bima qui année passée et puis na beta ba ezaba jenaye abebi sa relation ezaba jenaye aboma mabala batu tikana tuna motuna moto ya mama na bana ale moto akumba yo ye donc iwaneza par hasard mais na minute ezande okoyo ke loko donc wana na biso Sarah tala lubaka mukile baluka c'est comme l'écolo comme la c'est tout le monde a regardé l'autre mot d'ordre Simba Mukongo Simba mais c'est comme si bien moi fan a fait rigoler vous êtes trop sûr nango qui est public parce avant en public a comme sûr faut yo mona mukolo locaux à la sûr les locaux présenter ba mélomane comme si pesa yo moi trop sûr comme na public ba juger un peu ouais c'est normal et arrive à rapper tout ça banzambe et arrive à rapper vous savez le on a yo peu ou quelqu'un peut danger mais bimi payer na marché ndenge yo s'attendaki nango c'est normal voilà c'est la vie à batu de zara oko mata y a les hauts et les bas c'est normal voilà c'est naturel alors na ndenge sko yake yo moko moto o sali loko avant na ba fan ba meloman ba yo kango yo moko fo lingana ne loko parce que biso moto sana nous très motivé pour loko na biso eza bien ba dans sa pété vidéo ko to ko lobate ba cri to besa so ba cri belé vraiment et puis au senti maintenant que animateur doit se déchaîner eh ba maman bokobina te tokobina ba papa bokobina te président Cyprien Tchabou Michel Moto abinité tokobina Simba Mukongo Simba tout le monde a Simba Mukongo mikolo do ezaka Simba Mukongo Simba libumu Simba Mukongo Simba libumu Simba odete
Chibambe, femme d'affaires, Odete, Chibambe, femme d'affaires, Lévi, Pai, Joël, Bak, Bakonga, Simba Mukongo, Simba, Naibisuyo, Nakena bango suna, awa tozana piste ko, awa tozana biyenga na biso, awa tozana ambiance ko, awa tozana milangwa na biso, oya komela, hamela na ye, oya kolangwa, alangwa na ye, oya kosi, asimba na ye, awa, ale, ye kuna, ale, tudu, hadu sema, toboyi magambo ya brutalité, tolingi magambo ya doucement, tudu, ma chérie, elle est belle. Donc tu es kana doucement na ça ba tu ke toujours bien na facilité ba tout ba comprendre ya nyonso na facilité na lancer ce message doucement donc tout doux ala bena doux to boy mambo ya brutalité donc to ke ngoka na donc doucement donc ils allont facilité la na bloka boy siko dansa ngo na tout lipeka kaka ya boy ta koko siminzete koko ko simaneka nzete doucement na lipeka moko ka boy do akobina donc c'est ça na bien tous assure ne loko na biso batu bakobina décembre za rapona le tout le monde a mis le 25 le 31 le 1er et eux les kanango awa je n'ai que jotikala donc to kozala nango après ba fête après ba fête si et to tela mino album donc kanga mokolo na biso lelo yo mo biso ba vie na nga otanga mamba ba vie biso ba vie to lebela yango te ba bakangela ka ba vie bon moni da regarde moi déjà 3 millions ce qui combien et mata kaka et OK nango kaka bien dans les bons bon mona qui concert acoustique à côté le ko ya 45 minutes mais tala degré kenda et le ko 45 minutes ba ko tala ngo jamais belé bongo parce que ndé ba to tala ngo belé bongo so ezala yelo ko mo ya 5 minutes ou bengeza combien donc biso ba vie to lebela yango te au moins déjà le sur le deuxième jour bandelo ke bimaki tala yo moko mona kezo kende bien ezo kende nango bien c'est important musala est bien Sarah yango. Voilà, je dédie cette émission spécialement à Miel Nziola, autrement dit les grands Voulouzi, les jumeaux de son jumeau en direct de Grèce, mon cousin. Joyeux Noël à toi, Miel Voulouzi. Le secrétaire, non, que vous s'écrivez doucement, on a la caméraman, et il fait un mercredi, tout où t'as qui criwana. Et pas moi, moi c'est mon robot. Ils ont dit mon ici. Ah, joli mon loup. Oui. Et je les assère na biso. Je les ala dans orchestre na biso. Non, azala bena précoute aux même na label na biso. Je les a mon parlé. Je lui déjà à moi nandako donc soka bete loko nanga c'est pas mal. Soka yembe loko na biso za mabete. Ala moi nandako. Place wana ba sala ngo polémique. Ala bena moi nandako tozala na bien pour je les en orchestre c'était à répéter à wapi. Donc azan orchestre c'était à la carrière solo na ye. Abanina ko se produit ye moko na noté au ba concert boité alors nga donc isolé lo ne wapi. Donc azan mon a parlé sera yembe lo nga même lo le pas c'est pas grave. Est-ce que le concert est le 24 Ezaka? Normalement il y a un autre douté total la kaka mais je ne crois pas. Nakolo baté que zalaté pour ngatem na décider à caméra pour tala déjà condition ya vie ndenge za mikolo yo na mboka donc na repesa vraiment 1000 chances pour je ne crois pas mais affiche bimaï déjà ba fan na biso ba moné dans les pas d'après si ba to rendez-vous que le 24 to ko travailler na village Chetemba ba tout bazali da brancher pour toi robina Simba Mukongo live mais bon na ba condition ba couvre-feu c'est impossible. Na évité ce qui est passé comment bon na évité mais je ne crois pas talara bobanda erni to banda 12h créateur vous allez peine ba préférer na katia musique à part na katia groupe na vie obligé à part 3 jours on est que 3 jours à Moutina à part 3 jours hein oh, bah, mais animateur car on peut ba musicien animateur plus ouais bazali baza à part 3 jours na solo un éclipse mon so très bien Moutunanga to solana bien l'homme a fimbu to solana est très bien à parier ambulance au boire pas Watanabe to zelene ko to lobi na même émission ba to mi s'appelle générique na bango a bosser bien to travailler to solana est très bien à parier Fisé à boire pas papa chéri hein Fisé vraiment
Allez bébé, ou bien sur le fisé. Allez sur le tani yo, papa, donc fisé à travailler bien. La Solarana est très bien et puis autre Solaraka, mais super de Solarana, parce qu'on a n'enga bakuzu, mais c'est là ba conjoncture, il y a ba bandule la biso n'enga kindaka na ba TV toko dévoilant ngote. Mais monsieur pe no mona benage, na monsieur ko kanza to kozate mais na kuzu pe ba mbote pe sama na ngoto Solaraka. Ata to ba mite mais tout ça ba collègue toyebani vraiment. Solana tango fort. Na peso exemple mo quoi. Tango fort babi aza déjà na vite soya ko tanga kombo na émission ninga na lobi boy mais babi on a problème aza déjà frère nanga na niveau ba bandal wana ba femme na biso femme nanga ba yebani na très bien tout ça ba na bandal to yebani vraiment bien mais sauf ka ki bandule na biso nde tout ça la raboyer et ça là que même chose à devant télé moi ba réserve ezali vous comparez quand des ara aile gauche na aile droite tu biga ba température de kindaka mais tout ça na ba tout solo ka to yebani tout ça ba problème té so ya ko tanga kombo na tene émission ndeni bon na lobi ke na ndenge ke par rapport à orchestre na bango nde ba betaka na par rapport à orchestre na biso ba yebi ke tendance wana ezalaka déjà mokande bo monaka vita imanat vita avec libé avec libé imania za imania fibonia za fibonien donc iteleme za bongo donc munam tagarda ka bandi na ye ozo compagnie on a bi ke na yebité ce qui et quoi arriver pe que un jour poser question singa alo bango devant caméra ndinga na lobi boy motenga na lobi nga ngona yebi ke ala frère na nganda ya bandal déjà to yebani déjà ba très surtout côté ne peut to solo na biso pe bien mais contenir ba boulot to sala to ko laksa ngona ba télé té non regarder quoi na yek na peso exemple mo ça normal eza facile mambo na biso to ko kota ngoti de biso to wana elle na biso bana le padre bango baza pe na elle na bango mamuna bango za ya bango ya biso za ya biso donc rien à voir donc surtout dans la relation na biso ba quartier ba koyebana eza na ba limite mais era musala tout le monde a gardé la bande na yi pour ngai image valable ya le padre ndena vandia mutazomona maman le padre fait rigoler. C'est moi l'animateur principal, c'est moi qui dirige l'animation de Blaise créateur FIFA de l'animation. Donc yango zomona nazo pesa boye donc nazo luba na défendre l'orchestre. Donc il faut mingi les padres. Donc nazo até pour mamba batu quoi. OK, sans polémique, créateur est-ce que vous Solana Goldberg? Ouais. Na bosana ngo tanga paye. Akwa mbile sans antaba. To sola na ye, so to kutani, to bo ngane générique mo 4 minutes. Bato ba sepela na beta ngana beta ebino mo mona de sala. To sola très bien, très bien. Merci mona. To za na pom na été, to za ka orchestre moko ya longwa ngana tikala. Ngala sa boulot na nga, e sa la boulot na ye. To za na pom te, na ebité, to kabona na musala. Na ebité ce problème ça. C'est comme si na 4 orchestre fait rigola pour ça na e pénis si la té. Pour ça, non. Merci. Pour ça, il y a bercé si là. Bon. Et puis, il y a la volonté, c'est normal, les causes sont normales. Il y a le sa place, moi, au tambour bien, ma personne m'a suspension bien déterminée, on peut pas révoquer. Alors, moi, je la volonté notée. Parfois, au tambour qui na norme était. Il y a un senga qui battu mon panzi. Il y a la volonté na été. Il y a une suspension indéterminée. Donc ceux qui posent ça ici la tête bon. Ezaka. Wana fait wana biso que biso to calculer ya zone. Nandeni. Non, wana ngate mna pesa ka yeti. Wana yibananga. Wana mkolo orchestre mta décida Blaise pour la sali papier ba pesi. Yé mta nga yé ba ceux qui peut si là indéterminé cause à la paix libella ba yolongwa le soutien. Et cause à la paix donc libella. Et cause à la paix, on a après une semaine, on a après un mois, après 2 mois, après 2 ans, après 6 mois. Quoi qui est libéré là, donc voilà, on a mis place. Bah fan babi va retrouver plus voix Bercy na katia oyo que loko. Animateur ali bocho bandi c'est quoi kanisa qui coûte. Moto pena yebi ba voix Bercy bien la voix garçon à l'obate que ça Bercy. Il y a ça pena deuxième fois à moins kilo. Il y a ça moins kilo. Non, à boire qui n'a tant qu'animateur nous ça deuxième fois. À boire qui le cola. À boire déjà, à boire na par hasard. À boire na par hasard. Dieu nous a créé elengi ekoboe ezali sumu. Obeti na yo bien. Eloko ezoboma mbao.
ça a boire déjà et a mal bossé a auto boire na par hasard hier on a kara vendre vimbi sous to pedi ya mboka ça non ça pour rien à voir avec naï. Voilà, sans polémique avec FIFA, il y a un animateur Nyon sur Congo. Bien, on a promené à Batouté. Au Patangi, te bosso, là, vous comprenez, et on a une musique, quoi. Petit frère, il y a Batoulora, c'est le Scram. C'est le Scram, donc, il y a Osambate, de Ganaura, Viana Tro, Batoulora, Batoto Kalouji, Mackenzie, Bill Clinton, Spawn McClintosh, Jantamissi, nous en a tout, on a eu Karabango. Pour Bangonde, Basala Banzela, travailler danger, avant Bisso. Au biso to sala donc to la naka matambe na bango net CV la ngamo boy singa le blaze na yo ki yo turo yo sele yo mobimba abi na yo bena turo sele yo mobimba leve rekelo mo apesi maiki elongangi abimi nesha pendi akoti do abi place opena awa tozana ambiance ko awa tozana biyenga na biso surtout na obeta place wana avec na singa blaze na yo bena sele yo mobimba na bi c'est normal na ka bango. C'est normal. Le secrétaire, le loba fan bazo loba, moto ezara makasi pas faire rigoler na ba générique, c'est comme si ça la souté. So tali sou que soukara na 4 minutes, si le comme ka générique ils ont makasi mais amoro mona ndeti. De ton côté au Dieu bon. Est-ce que eza bateau bazo tenir yo compagnon baza vraiment des tioté? Tout les années, tout le monde a accompagné yo na Katia générique ne faut Luka. Bon, question on bien. Normalement, mondenga na simaka charge animation orchestre na biso. Nandenga patron nga le padre considère ngai petit na ye. Soki na banda ko sala da boulot mabe. Nde basi be kartanga kala. Nde basi bazwa pe ba animateur mususu. Vous comprenez? Déjà ngai inde na zaboye. Nandimite que nous sommes musala bien dans la société, bato ba garder nga rapport na sentiment. Donc tina zati le laxi que blaze a bossa ka makasi. Ba frère repete to bo na ba on se baza ba bonté ba longola bango. Ba sala musana bango bien. Et la question na yo za remarque na yo, mais biso sala boulot na biso très bien kaka. Question wana o bossa na ngo na oyo geloko. O bossa na ngo tu na ngo souté. À la prochaine fois tu salle une émission, tu tourner une émission. Oui, ça a soumis blaze, oui, qui est le somme. De somme, on a 4 minutes, on a gêné. T'as qualité image. Benga na poto, balbloc et bimi nango aw. Vous avez batonomi qui libre solo la. Benga, yebisa bango ka qui na balbloc et bimi et là on y va bazoka mingi. La femme est pas obligée de biloko et misère qui déjà. Parce qu'on a le biso, na le biso. Na babiloko et bimi. Tout na bango ka lo nini bazoka tono bakana na bango. Eza oyo keloko. Alors, succès wana zo kita awa. Donc, comme il outil dans la mikili, puis bandaka na poto. Comment pena emo bandi ame, comment pena ke mikili flamme ale awizui. Et tout comme peut me souper bandaka awizui, après mikili gozo. Mais ceux qui a sali succès mikili simbité, au sali faux succès. Vrai succès outa nango kuna et critique. Vous comprenez? Oh yosiko o bossa na question o sara. O eza bombe. Eza ki ndoki. Oh na ebisu o mato kita ta koka abinango. Voilà, comme il dit que j'étais une émission à Bissou et Zabongo Fort Vert. Comme je vous ai annoncé, je suis avec Blaise Créateur, le FIFA de tous les animateurs congolais sans polémique. Blaise Créateur, donc comme vraiment sous émission à Bissou, n'a posé aux questions parce que ça analyse au fan non sali et puis plus au ngamon sali. Pour les bino animateurs, est-ce que bozalaka karawana pobo tenara compagnon na 4 orchestre mususu? Pourquoi vous les animateurs ceux qui plus bolongwe na orchestre pour ça la cité à ton molo musimo lo alboso mbale simbi après qui est prêt au ça na yo succès zate au sablomo boka bongo non succès comme aka vous les animateurs vous avez censé retravailler kaka na orchestre bat ni ne ça la question bolongwe bino moko ba succès na mine comme raboiter. Bon, question est bien. Bon, on comprend un peu phénomène en côté. Animateur à Colomb, on a des bêtes, on a maquillé les bêtes, mais après, à l'embinaye. On est normal. On comprend un peu phénomène en côté. Bon, ngai, naïba pété ceux qui ont la caca.
est-ce que bien balongo rapé pressé ou bien mutu pas ko la tanga mané azala leader té mais il y a le cas comme un leader on a pesé raison mususu au monde déjà ko la leader so ko zaka animateur aux un peu limité faut y ba pe koyemba et ba aventure té et ko yemba zo combiner chant animation et les cas très bien au monde Al Pacino sala album na ya va kufa ayemba danger on dit matin az animateur pour y yemba déjà bien à boire à rapper bien des arts qui chance sourire vous comprenez au moins que au longa OK on a ba musique qui mo boy so yebi que uza makasi na nzembo te betata ba afrobeat betata ba show betata ba nini mo boy concentré ngo ba show on peut toujours retrouver quand même moment na kaka te wana fait la parfois manque ya sérieux na manque ya royeba monde sur aux yeux de la lumière mo boy faut ba saisir opportunité faut ba saisir ngo tout ça cause on a moi mon pépé mo ki mayebi comme gérer te ay besoin ba discipline te pa mama na kinyo so di chance obete loko Congo ba betu ata na bar ba yoki ata ndam kumisa nzambe alors yo mo ce faut voir conscience faut yebake alors nde ba yoki ngabo eloni na kosala pona na garder donc mais la cal kamba conscience espérons peut un jour créateur rose aso et pas faire égalité au betelo na yo yemi balé a mis ça to simbi après izakabo donc wana avenir ezepa nzambe tellement la commune a prêté moi na mi jige ezate nzambe muteye ba lobby donc ngala nga kolobela makambo yo ngai na sali nzambe muteye ba lobby ngala loba ngo mettre fois plusieurs fois na émission nzambe muteye ba lobby na biso ngai loko na sali na nuté na kolobela ngona nuté donc ngala lobela pisi mi makambo esalemi donc nzambe na yebite un jour ceux qui a repesa nga makasi ke nga pe na sala eloko nanga na yebite soka ko gidara nga un jour nga pe na comme leader na yebite nga dans un premier temps na yebelo musote na yebi kaka ke na zo servir les padres na sa musala nga pe na faire gola na zo servir ye ti mukolo nzamba ko decidaka donc na yebite tellement comme nga pe na noté donc ya mambo beta te ko. Mais tant qu'on vend yo moko tala ba ndiko no musuba animateur au santara déjà moi photo ana et ça la bino kati animango na yebi question posée na très nécessaire na comprendre ngo pe mais ça eloko mo boye il faut là vraiment la réponse surprise donc izaka likambuke parfois bango mo pe ba ko saisir mam na bango te yo oza plus mingi chanter ozo loko yemba mais faut yeba ko yemba ngo bien ko yemba ngo so yemba loko le padre oyemba loko fait ba ilote oyemba loko papa wemba oyemba loko ave madilute faut yeba pena ko yemba nde ba Al Pacino ba bana ko yemba ba Al Pacino disque ne simbaka lelo peso azanga na bomo nde makamususu vous comprenez la vie c'est comme ça vraiment comme na suka émission na biso le secrétaire na retourne jamais retourne question au tepo na moi to ça na émission te tant on retrouve qui ba cri na yo na kati ya maxi single ya Fabregas Maestro et c'est qu'un ding ouais ça l'a bien Fabregas Maestro vraiment oui à voir risque tu n'as pas nini kaka 3 jours à boire kaka crina tu n'es pas le seul animateur dans la groupe à ça boire kaka yangata bandaki no basi kitoko bazalia abandaki no ya kunzardo mais ni bali kitoko bakoti abande na kunzardo apa yoya batela ye batela ezaki kaka yangata et ça l'a bien et puis ça la bien na kwa moboye muta abeti loko na yo surtout général et ça siko babetela bo ba créer ba tout mais comme ga era batela na danse na ndeba bina yango na voix 3 jours coup de chapeau et puis na monaka do kriwana et puis na mona pelenge te na za pena bosser tout ça ba bosser to bosser vraiment bien obi le pourquoi donc babeta ba créer orchestre belé les animateurs presque belé mais car babetka batela na danse na émotion et pesa que le mususu et l'accident que et là qu'ils arrivent donc crise à nous bien na travailler yango bien ba sepela nango et puis 3 jours à kokoti yango et ça les sou bien en tout cas donc na sala vidéo coup pour na yango na sala vidéo en tout cas Maestro Fabregas coup de chapeau Kunzardo ça la bienvenue ouais pourquoi pas alors on a parlé muta décidé à mambuto za les pas de soit décidé makambo bino te faut accepter donc ils sont normal azonga na parler na ye tout ça la boulot na normal
biso to bogi na ye bazo juger bazo yoka donc problème ya te général Tumba ningi soma mukete non ya général Tumba nga za FIFA de l'animation fédération de l'animation en même temps l'animateur principal l'homme qui coordonne l'animation donc et bazo so donc mon conseiller animation Blaise créateur donc il a touché nga comment mais baza ba frère na nga to bosana bango très bien to bosaka très bien ozongi osala bolone normal nga na nga da FIFA donc et je dérange nga le terrain à voir donc na bande na nga na sina traça na continuer na chemin na nga wana ye pe zonga osala bolona ye kaka na babilo connaît pas tika na rapport na ye pas zo bakisa sans polémique vraiment. Voilà, nous voici arrivés vraiment à la fin de notre mission Forever et c'est toujours moi la vôtre devant vous. Joyeux Noël à tous les fans de Ronsu News. Bon s'abonner massivement surtout. Joyeux Noël à tout le monde. Bah toujours comme l'angai. Bah bonne fête de Noël na bino nyonso. Et bon s'abonner surtout. Bon s'abonner. Pas seulement telle émission mais et si quand on a battu à rouge cliquango et vous ça la bien. Bonne fête de Noël à mon caméraman Mirakinti, le créateur notre là au micro, un peu de dédicaces, le numéro de téléphone et puis bah yo ka sous moi voilà pour ça moi bien. Ah vraiment Sarah, merci Nayo. Tout le monde a appelé moi kala. Na sepeli vraiment ndenge oyo ozonga interview. Mikolo moni que tellement au que logo na terrain. Donc il n'a obligé faut ba émission pour nous accompagner logo na biso. Donc à tout moment on benga Nazali et puis bambote na batutu mikolo vraiment mabanga na boka vraiment batu mingi te batu na boka na batu mingi te po na utu boka bino dana kata ya maxi single bozo da mabanga na bino donc iba oyo na boka kete na album na ngana lancer message moko donc ba fan na ngatu ba vie na ngatu ba master tout o to ibiga traiter ki na Blaise créateur affaire ya dédicace kubanga na yote bino kutu boyibike single ezali kuna programme te de ezali na programme ezali album o to betonga pona ba fête tous en plein studio et album tous 6 albums Blaise aza d'accord na bino ndeka tous na soki engagement na bino na ko bizete rendez-vous ka un album ma solo to bien donc bobanga na bino te Blaise abimisinga te non na ko boka batu nyonso jamais ne loka mukebongo cri et ozala na message te fona no crise ala na message yango monilo esel ba sepela na boulot nanga ba crise na message sona bina boka ba cri ba te belé ba komba ba te belé crise na sens yango moni na dosage vraiment mabanga mingi te ba tout bazela album mabanga na bino to za na 4 album ba mbote na bino tout rendez-vous na album na biso zo ya premier soin boyo ka ba dédicace na bino ndega to solo like o paza na posa bima abenga na numéro yango wana ba vraiment na sepel makasi.